La fête de l'eau pour la caille. Oh Céline, oh Céline, oh Céline, oh Céline. On a la mouka qui est mon salaire. On a la népèze à moi la vie. Champagne, Manon, Kisa, Green Green, Taras, Sexy Girl, VIP, for life. Soirée humanitaire, Salisa Congo avec Fondation Abedi Papi Salisa Bana, fierté à Congo, moi na oyo à la Moussa, hein, parce qu'il a vu les champions, il y a combat de cases avec Maurice Premier, Basole et Télémi. Awa nazali koyamba, ba journaliste oyo baso ko confirmer, o ba eto tombo la mboka, to tombo la Scandinavie, bobobo la libanga. Na Stéphanie Misuelala. Alors, bon, la équipe ya Congo, ya sikezo comme costaud. Na bana oyo ya mayele batangi ba classe awa, bazolo ba 10 langues nationales, 10 langues. So ba 4 langues nationales puis 6 langues internationales, 10. So on a confirmé ko beta yo swahili, chiluba, kikongo. Et puis avec le anglais, c'est que noske français, lingala phonie, bana oyo très mystique. Alors qui avait dit que ce que l'on Congo, il y a sika makambe kufi, nzambe aza nzambe. Alors nous sommes bana oyo bako chauffer Scandinavie. Bazo luka ngai, mais ngana sous la banka kana bendele, bazo ko makala mingi te. Alors tozo yamba bango. Bota la ndenge baza kitoko. Alors, tozo yamba Stéphanie Misuelala, Bobo Bola Libanga. Alors, Bobo Bola Libanga, asa kokota na Katia. Skate Bobo Bola. Ah, moi na oya kite sango. Salé bandi. Kitoko. Ah, bijou petite sœur propre. Sala et bandi. Alors, les géants de Scandinavie. Et puis la petite fille, Oyo, Misuelala Stéphanie, Simba Masolo, Pemenia. Les géants de Scandinavie, Bobo Bola, site internet, Congo Yassika. Et Sengo Yatro, le toso confirmé. Si. Toso confirmé. Hein? Toso confirmé le midi. Mon ya ba bébé, Misuelala Stéphanie, les grands prêtres, journaliste, musicien, poète, va sentir biso, petite sœur, va sentir petite sœur. Alors, Bobo Bola, il y a confirmation, il y a Stéphanie, Pembeli Nayo, na émission Top Bouger Bango, na émission Le Jour J, et puis Scandinavie debout. Alors, ndenge nini baponi sous moi na oyo pembeni na yo. Hein? Pese la bango et puis to introduire ba ke moi na oyo mutu evanda.
Merci Mingi Kakanemo le grand prêtre. Donc mon konzi à www.congoyasika.com. L'image emblématique. Les vrais. Les vrais. Sans tricage, sans montage. Tant qu'on est l'homme en personne. Mukili yebi. Et tu yamba qui représente Sika ayaki aya pour sunga na pour telemisa mboka quand ndenge zalaka mboko ilala te mboka oyo ba prêtre baza awa. Donc vous avez nasi vous avez même surpris qui bomona bilongi vous mona. Donc Suède monte zo pela na soirée humanitaire au salle ma kalami qui était le 14. Bon vous avez confirmation. Il y a un autre qui représente Bino dans Sika Stéphanie. La princesse Miss Felala. ACP Sabino a se présenter pour Yokae après ngana robeta c'était comme mon Zalaga. Tu confirmer mon kili quoi. Donc merci. Bolanda la princesse Miss Felala Stéphanie. Ah mwana oyo alelisa ba papa. Donc bozolanda e avant Toyamba Koloma Solo Bobola avec son troupe ABC Horizon, si. Nouveau série, si. Nouveau série, Congo Sika. Équipe nationale. Le producteur Maurice Premier a signé ma solo. Tolanda Mono qui toko boy. Tolanda. Maman est incroyable, vrai. Congo Sika. Site de Biso et Sika Scandinavie. Donc, il y a déjà ma solo pour la terre, la Scandinavie, la Belgique, la Paris, donc nous sommes surtout à la Norvège. Vous allez voir comment est-ce que ma sola est télémi. Donc aussi pour moi la chose qui est avec notre président, boss Maurice Premier, boss NPT, grand frère, propre en plus, Bobo Bola, lettre B, mi balai, mi Bobo Bola. Donc il y a un ici. Misi Nebonabino Stéphanie, donc Namoro on a se présenté, Stéphanie, la capricieuse, en français, mais la capricieuse, il y a moi la gara, moi car on a des boulots qui il y a moi la comment est-ce que moi la Belgique, le Sénégal, la Paris, la Norvège, la Danemark, la Finlande, il y a bien aussi des sites, moi qu'on a la Congo, et moi mes musiques, donc aussi ma boque, ma casse aussi, des choses qui sont la mission congolais quand nous avons ma vraie chérie que bazalia na kati ya Suède na kati ya Norvège na kati ya Finlande na kati ya Danemark donc oye belé to sangala to za pena pour la biso ABC Horizon donc ya moi bomo na bango ba série TV bandole kamaramio surtout na kati ya www.congoyasika.com donc ya moi na kaka www.congoyasika.com na bandé pour la deuxième fois donc président na biso Maurice Premier donc yewana asimbi masolo na bena na maboko bani donc to sungala to zala elongo biso bana Scandinavie to sima maboko afin que masolo na biso ekende liboso po babaki Scandinavie lala trop donc yango to yeto la musango to la xeno de Scandinavie elala te ezalelo etelemi lelo donc ebani masolo bena ya sika kwa ya vrai donc incroyable mais vrai quand moi bino montant beaucoup moins belé ba salema avec journaliste et bino ya sika ngambo na se présenter encore Stéphanie la capricieuse quoi na combo ya sika ba pesinga Miss Felala donc ya moi avec bien ngambo grand frère ngambo Bobo Bola alors bien Bobo Bola lettre B ya minene mi balé donc ya moi na www.congoyasika.com Quand on est au Lubaki, Baolam Pifo, Tinana, Baolam Pifo, Tinana, ceux de Télémi, Fondation Magongeli, Makoko Baebi, ceux de Télémi, Bolila qui trop, Ombo, Kazoninga, un grand pays, capitaine Scandinavie, à ton Stockholm. Mouinda, on est dans le film, au moins les petits sœurs Stéphanie, petit sœur, c'est là, on a solo, petit sœur, tu fous les petits sœurs, Yoana. Nous avons un solo avec les grands boss Maurice Premier. Nous avons www.congoyasika.com. L'émission va gêner. La bandeli www.congoyasika.com. Maurice Premier, beaucoup. Respect. Beaucoup la caille, Koloma Solo. Les boss des boss.
awa toza na Stockholm tokangi masolo tobimisi petit sœur bamosusu bazali mpe na kuzu bakoya tokobimisa tozolamusa mboka oyo tobai na biso soirée humanitaire. Je valide soirée humanitaire fils eva na Paris soirée humanitaire oya awa masolo au salema tokozwa fond na est na Voma nga moko déjà boyebi face oyo boyebi na robet la passette boyebi soirée humanitaire le 14 na sortie officielle ya bana ABC Horizon bana ba kangi site ba site nyonso bana basali masolo série TV film na kati ya ordinateur sortie officielle le 31 décembre ABC Horizon ba DVD côté kama na salle ba DVD côté kama mais to beta 7 na soirée papier abedi le maestro pour ya mona faso ayebi a rolenga abedi le 7 le 14 oyo na Roosevelt tozawana ba play nyonso mboka oyo ba play tout ba kozala wana na ba ya na biso ba butela mboka tokozala wana ba combattant ba kozala wana to soutenir le kwana fond wana to pesa ngo bana biso na est les abongo oyo to sala pour mo killer confirmer na so beta 7 toujours vient na biso Maurice Premier na Oslo président pe mkonzi ato sala ki ba petit na ye bazala masolo ekemie kala ndenge ezalaka totomboli scandale donc olingi omona baplay ya Suède olingi o anniversaire olingi o solola olingi o soki nini leka na www.congoyasika.com donc nga moko yeyo bobola libanga votre simple serviteur play yango yeyo mokili bato bondi matina micho ba nzongo na ba Londres ba sere na ngai na ba Paris ba bina so ba comprendre mais masolo chenene di petit to vela masolo te mais to ko bundela mboko na ba sens mususu na pire esprit to ko masolo donc bolanda la biso na www.congoyasika.com donc les masolo zana to sala mo bongo na pire esprit to bangi loko moko te Marie Mbila leki na sima mais sans esprit oza masolo mboka donc www.congoyasika.com donc masolo za moi avec Maurice Premier petit sœur na propre Stéphanie na lobaki nini petit na osala et mon abimi au sentir na pure esprit donc tozana ba spot publicitaire mariage pasteur olingi église no yeba nza masolo yaka solo la masolo za mwana na asir ba masolo mususu ko nyata site ali to ko nyata na site esprit ya bien to ko nyata oza Suède mboko yankewa oza mboko yankewa côté le manza oza mboko yankewa côté le manza Stockholm to telemisi mboka oyo pour les akana ngai mutu fona bibisa mutu na bimisi mutu première chose dans ce que la vie oyo mukile na bolo bater mukile bozo mona poso mboka mposo donc c'est ça vient nga toujours na obeta c'était pour faire story na petit Maurice Premier tasturuli bambalas oyebi masolo ya mboka bamasa baze bele senti Titanic bela kata kinga bakabeje bakuchi baino malamba bamasa baze bele mais au fur et à mesure masolo Papirok yoyebi les clans comme Atainge respect ba Congolo ba Ali ba Michel ba cause belé donc il n'a plus esprit tous les kaka moi la nyos Scandinavie moi la nyos Europe so lingi au monde na biso au monde ba jeune na Suède ba événement à Suède les kana www.congoyasika.com okozwa ba news ya Suède na okili mobimani to peste na ba Finlande na ba Norvège na ba partout na ba Oslo to leka donc masolo za bongo tozana bino bale match to beta bale na hiver to beta bale ko la glace awa to beta bale ko la glace imagine toi que to koti masolo to beta bana so ba beta bale ko la glace okoka yo beta bale ko la glace o beta bale ko la glace bokoka donc suivre kanga neto bande ko luba mona mboka sololi alinga pesa mboti kaka na ba solido ba sala awa mona mboka sololi mona sentir moto ya mangongele fondation mundela sololi anga pesa mbote na ye na munoko na ye pour na ba congolais c'est elle ça Oscar vai te dire avec un comme front Soria OK apesi ata suédoise apesi bana so kongo mbote pe alobi ki mboka wana kimi ezala mboka ezala libéré de den vol via ça Border Stockholm. So taxo Michael donc mundela sololi na www.congoyasika.com mundela sentir que za masolo mboka mundela ya sololi mundela sentir bomoni ete ki o mundibu te mona mboka a sololi na pire esprit za masolo mboka eloko ya mboka ebetaka mutu nyonso donc mundela koleka na www
Congo ya sika.com. Donc bobola mabanga alekisi mundele. Mangongele fondation ou baebi mabende ya ngolo. Mangongele fondation mabende ya ngolo. Salama kaka na privé na biso le grand producteur de Feli, mobali ya maman na biso, c'est Marie Godina. Les grands producteurs na katia ba Norvège via yebi petit na oyo yo petit a beta ba chita sima. Petit a changer ma sobe. Donc mère azuli banga na plus ba obligé. Pire vie pito pacho mukile yebi, pire vie igaza ba kotoyo. On a vie bien na biso a terre, a kama kutu. Il y a Blaise, il y a Pagui, il y a Kouchi, on a fait Djogo, Pito Pacho, pire vie, ma petite barreau. Ma petite barreau, il y a ma vie, bon ça, ma petite ville, ma petite Pedra Denis, fait solo la Pito Pacho. Prêtre, ma prêtre. Café noir de Norvège, Prince Aline, ma solo Yango. Bostuni, ma solo, les matins, les bagamines, on a été. Bostuni, ma solo, Stéphie, continuez par moi la dédicace, non quoi. Na London, nous nzongo, balobi, nzoto esalaka, nous nzongo, na saki masolo ya moyo, na koti masolo, nous nzongo na London. Sylvie Moulele, on a ba membre, on a sentir, basima masolo. Mais à la prochaine, ba masa na sentir, ba main titanique, bateau munene, la kataki mazongo la simate.